pasi pe mawa makambo ya somo makambo ya mawa makambo moko eosala pasi penza na motema. Babilo mosusu kande na lobaka soki makambo osala biso to ezobeta biso na motema la famille choix ezalaka te kandenge ezalaka tokoya pe tolobi. Bandeko nanga na oyeba te na Kongo na biso tozalaka na bastar to bastar bazalaka te wana ezaka motuna kande batunaka na Congo penza na biso tozalaka na bastar to bastar bazalaka te bandeko nanga parce que ba makambo mosusu tokomi komona mosusu bandeko nanga ekomi kosala biso mwa makambo moko boye na mutu mosusu tokomi kotuna na omona na oyoka to na omona na ngate to na oyoka na ngate parce que babilo mosusu en tout cas la famille ezolekela nga na lobaka bongo osala penza pasi na ba pays mosusu tomonaka star penza o babengi star la famille omona penza na façon na ya ko vivre na façon o sala ka makambo o comprendre kaka que non oyo penza aza star mais na Congo na biso na oyeba te soki bazwaka temps te ya kolandaka ba star ba mboka mosusu te to bazwaka temps ya kolandaka bango. Na Congo na biso en tout cas je ne sais pas pourquoi biso pe ba congolais mosusu tozalaka na habitude wana te ya kotombola ka bandeko na biso ya ba star peut-être ezamba ba finga na biso o to fingaka yango peut-être salaka que non bandeko na biso ba star na ya mboka na biso ba mimona ka penza te que non baza batu vraiment ya valeur na yebite la famille eza ya kobeba lelo bandeko na ngai makambo ye ya pasi pe mawa makambo esali pasi na motema la famille. Salut chers Bouchous, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchous, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo penza na memeli bino yemoko kizengi na biso ya tongo. Tobenga kayeka bongo yazalaka kizengi ya scène mais na vie normale azalaka na ye mutu penza na mayele nyonso ya kokokana. La famille mais na scène kandenge boyebi en tout cas la famille azalaka mutu moko ya kosekisaka biso mutu moko ya kochangeaka surtout ba humeur na biso. La famille Nini ezoleka na vie ya Aïda Kapilas. Pourquoi lelo Étoile Inès TV atiki ba comédien nyonso na ba comédien nyonso aponi kaka Aïda Kapilas. Avant tokota na mwa makambo ya Aïda Kapilas, toyebi que chaque fois que tosalaka ba émission ya sika, tokotisaka ba vidéo ya sika, bato ya sika pe batalaka biso. Yango la famille toyeka ndenge ezalaka na système moko ya bien la famille. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somo, chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosa la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kande na lobaka ezalaka toujours bien ce que zolandaka o yabino Étoile Inès TV. En tout cas zala na openza ya kovanda nga na boya kananga te ke no mto olandaka biso aza ya kotelema na boya kanangai. Zwa penza kiti na yo vanda. Tango zo vanda kawana tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Côté mosusu kandenge kendaka na système moko bien talela pe heure. So que monique non eza nango tongo Étoile Inès TV a osenga na yo kota penza olia petit déjeuner na yo. So que monique non eza nango midi na osenga na pete nyonso kota penza olia repas préféré na yo. So qui pe monique non eza pourquoi kota olia soupe
Mamae 2024 Gavker to yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des sperme, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te. Awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimiki toko na feti. Tozalina gamme complet ya kopakola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Ozalina problème ya hémorroïde interne, topé externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi ya injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, pe et salemi, na ba plante, na ba industrie ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Gavker aye na ba solution ya kilikili. Gavker aye penza na makambo moko kitoko. Gavker aye penza na biloko ya bien. Bandeko nanga yaka obika na yo libela. Yaka obika libela. Yo lelaka mutu pasi, mukongo pasi, o emati ekiti na Gavker la famille. Solution matakita na système kaka ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga lelo oyo na memeli bino Aida Kapilas. Aida Kapilas aza moko ya ba comédienne na biso ya tongo. Aida Kapilas aza comédienne oyo asekisaka surtout biso. Do ba rôle na ye ezalaka ba rôle moko ya kizengi. Kizengi moko do mutu esi ebeba nango. Ye kosekisa nde ezalaka kosekisa. Ata soki olalaki na bakanda, olamuki na bakanda. Tango okendo talaka Aida bandeko nanga koseka ekobanda humeur na yo pe eko changer na ndenge moko ya malamu mingi. Lelo oyo na ye penza na Aida la famille parce que soki communauté lobi, soki Aida lobi, biso pe photo ya kosala nini to ya koloba. Kande na lobaka toujours et encore que non, musala na biso tozalaka ba intermédiaire. Donc ezande nini? Soki mokili lobi to ya koloba. Soki mutu na biso moko boya lobi tuko ya koloba. Soki makambo eza ya koinde eza ya kobeba e dépendra kana batu na batu. Mona batu mosusu ba yepe, ba bebisi, ba indisi, ba sambwisi. Me batu mosusu neti biso chaîne biso zalaka chaîne na bana nzambe tolingaka toujours koya kotia kimia na pete nyonso na système kaka ya malamu. Alors, makambo ona memeli bino lelo bandeko nanga eza que ebele ya batu tolandaki vidéo moko Aida ayaki kolela sur les réseaux sociaux, ayaki penza kolela keno ndenge za boye baibi mbongo penza ebele monta ebele ye na ndako abandai kovanda kaka ye na leki na ye. Kutu na leki na ye ayebaki te place oyo Aida abandaki kotia carte bancaire na ye. Wana ezalaki ba explication ya Aida Kapilas. Bandeko nanga to yaki awa tosali ba émission sensibilisation pas possible. To ya kolala ka boye, to ya kolamuka, Aida lisusu aye kokota o akendaki na bank, ba verifiaki, ba moni caméra, na caméra wana plutôt ba monaki mutu oyo abimisaki mbongo, kutu mutu ango azaka mutu moko aza pembeni. Bandeko nanga kandenge boyebi tolandela ki makambo nyonso, surtout que Aida yaki na makambo wana keno akendaki na banque, c'était le samedi. Bandeko nanga histoire wana bino moko boyokaki ndenge kendaki. Donc ezalaki moi somme, je me rappelle même na chaîne na biso toyaki kosalela ngo analyse ebele abatu basala ba commentaire awa pas possible.
Voilà. Toya kovanda lisusu, toya komona video lisusu ya Aida Kapilas. Aida Kapilas azoya koloba combien batu bazo finga ye. Batu bao finga ye keno azana munoko munene. Aza penza na munoko munene batu bao finga ye yango ayaki penza ko répondre keno ye nzambe a créé ye bongo boye. Bande konanga, je suis sûr que batu o bazalaka toujours branché chez Étoiline Nest TV ba yoka émission wana parce que na yaki ko sala émission. Biso tokanisi peut-être esili. Et du coup toya komona kana semaine oyo toya komona lisusu Aida Kapilas aye koya alobi ke non ndenge za boye batu ba ofinga ye bazo finga ye ba bouton oyo eza na elongi na ye batu ba ofinga ye bandeko na ngai nini elongi na ye poso na ye eza bien te boye sikoyo ye ayaki pona osala nini koya ko s'expliquer combien soki mafuta na ye soki esili poso na ye esalaka ye ka bongo soki azongeli mafuta na ye kitoko wana poso na ye ezongaka. Bandeko nanga nga kutu na tiaki ataka te na mwa makambo wana mais batu deja kande na lobaki tango Aida yaki kosala appel tango bayibaki ye mbongo tango ayaki kosala video na ye ya liboso en tout cas la famille déjà batu babengaki ngai batu babengaki balobi te mama Étoiline musala na bino ezalaka ya kozongisa batu oyo na nzela na bango. Bon, comme c'était la toute première fois ya romona ba moi genre ba vidéo ya bongo en tout cas na yebisaki batu na lobi te omoni azana ba souci na ye azolela mbongo na ye eke. Bon comprendre, donc c'est tout à fait normal tout ça la ka sensibilisation kane tout ça la ka sensibilisation. Voilà. La famille tango ayeko sala lisusu video ya mibale ayeko kota na video ya misatu oyo kutu 4e vidéo bandeko bazo benga kaka kutu eza te keno ka le même batu mosusu bakomi ko benga yango penza na lobaki te na ya kosala émission. Bandeko nanga to solola Aida zwa kiti penda vanda Aida oza star soki oyebaka ngo te ndeko na ngai ya mwasi omiyebela a partir à lelo Aida oza star omoni star déjà yo kutu toloba nanu ozalaka mutu moko oza na visibilité ya makasi penza. Aida oza ka star ya Congo te ndenge za boye Aida bakomi déjà kobengisa yo na ba Côte d'Ivoire okendaka déjà tokoki déjà kobenga yo okomi na yo star international. Mutu déjà soki bakomi kobengisa ye na mwa 2 pays 3 pays déjà tokomi kobenga ye déjà oyo aza star moko international oza lisusu star kaka ya Congo te. Aida zwa penza kiti na yo vanda ya moni makambo osala atanga kutu na kotelaka yo makasi yo moko oyebi penza ke Étoiline Nest TV akotelaka nga mais ya tout oyo kande na lobaka soki ya koloba eza tokoya koloba oza personnage public raison pour laquelle toye kosalela yo émission. Aida tika makambo wana s'il te plaît tika makambo keno batu bafingi yo boye yo pe fo kota oya koloba oya ko répondre te omoni mutu oya za personnage public bako sasa yo bako finga bako chola ezalaka bongo ata soki bafingi yo na ndenge nini eza na batu mosusu bako finga nanu bamona yo te bakutana na yo te basolola na yo te mais bako finga kaka parce que bamona ka photo na yo parce que bamona ka ba vidéo na yo sur les réseaux sociaux yango bakoya ko finga yo donc c'est tout à fait normal. Soki batu baye ko finga yo keno ba buto komi ko bima yo soki batu baye ko finga yo keno ozana munoko munene problème ezani yo mi créa ki yo moko omi créa ki yo moko te mutu a créa yo ezaki nzambe ndenge nzambe a créa kabiso ezana batu monene batu mosusu plutôt omona ye peut-être eza mutu eza soki ndenge nini mutu mosusu likolo eza soki ndenge nini mais soki otaleli pe ndenge aza forme taille na ye na soki likolo eza soki ndenge nini azobima na ye kitoko ezalaka bongo. Alors ekoki kozala te ke ba makambo nyonso bato bakoloba sur les réseaux sociaux Aida il faut oya ko répondre te yaya tika biloko ya bongo
kutu ata makambo ya mbongo Aïda ka ndenge bayibaki yo mbongo yo ozalaki mutu teke oya sur les réseaux sociaux pona koya koloba keno bayibi yo mbongo te. Normalement ndenge ezalaka biso toza ba intermédiaire ba youtuber na ba youtubeuse ba journaliste baza totalement ebele na Congo na biso koki kaka kobenga obengi kaka o expliquer problème na yo soit otindi audio ka ndenge omonaka bandeko na yo mosusu ba comédien na ba comédienne batindaka ba audio o expliquer ka makambo na yo c'est fini. À partir de ça batu déjà bakobanda ozwa na bango makambo bakomi ko passer ba message ke yo olekaka yango mona batu ebele baye ko traiter yo Aïda keno ozalaki moyibi o Aïda ozalaki ka na posa mama soki mama Denise asunga yo to mama Oliva ya kosunga yo ozalaki ka na besoin ya mbongo. Mais soki ata message wana olekaki yango opesaki message na yo wana epai ya ba intermédiaire na minute oyo olingaki ofinga mate tika makambo wana Aïda oza star soki oyebaka te banda lelo yeba yango Aïda place nyonso oza yeba keno oza star. Siko star eza na ba makambo mosusu oyo basalaka eza pe na ba makambo mosusu oyo koki kosala te. Ata soki oza na kanda ya ndenge nini kande tomonaka ba pays mosusu kutu bango moko ba star omonaka ye te ata na ba interview mosusu omonaka ba manager na bango nde bazokenda ko répondre. Na Congo na biso to comprenaka na biso ke non ndenge eza boye ba star na biso mosusu bazalaka ata na ba manager te par faute de moyens baza na mbongo kufuta bango te to comprenaka. Mais kutu na minute oyo na monde lelo makambo ekomi mwa facile lelo oyo ba YouTube eza ba Facebook eza ba TikTok eza batu baotia ba numéro koki ko communiquer facilement na batu o communiquer na yo okozala ta kutu besoin na manager te yo moko ka ko communiquer na youtuber na youtubeuse na journaliste c'est fini. Makambo na yo déjà ekoleka nango sur les réseaux sociaux c'est fini makambo pe etamboli na ndenge moko ya bien. Soki batu ba ofinga yo oza na besoin ko ya ko répondre te combien ya batu ba finga kabino ba comédien ba comédien mosusu aussi omona bango bazo ya ko répondre ba répondre ka te yaya omoni ba réponse na yo wana ekoya ko kitisa yo oza déjà mutu moko oza na étoile ya makasi oza na étoile moko munene. Est-ce que oyebi ke na kati ya ba comédien na bino eza na ba comédien mosusu kutu bazalaka na bango na posa taka ndenge okendaka ba Côte d'Ivoire wana ba obengisa yo kendo jouer bazalaka bango pe na ba posa wana ba besoin wana bango pe ba bengisaka bango mais ba bengisa bango te. Donc il faut otiaka na mutu keno oza mutu moko oza beni siko mutu oyo azalaka beni Aïda Kapilas ayebaka ndenge nini otambola eza teke ba makambo nyonso tokoyoka sur les réseaux sociaux il faut otia yango na motema il faut otambola nango il faut ya ko répondre yaya ekokitisa yo makasi na niveau moko pas possible. Grand merci na balandi nyonso ya Etoile Ines TV. Grand merci na ba o nyonso bazwaka penza ta na bango pona koya kolandaka biso. Grand merci na bino bosalelaka biso ba partage. Vous êtes tellement nombreux et nombreuses. Oh bosalelaka biso ba partage. Ba merci ebele. Ba matondo na ye moko sponsor na biso officiel. Sponsor na biso oyo atikaka biso te. Sponsor na biso oyo azalaka toujours et encore elongo na Etoile Ines TV. Sponsor na biso na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Bambote nanga na yemoko Linda Bukulu ya balinda bambote nanga na yemoko Madame Judith Diampovisa na yeko pesa bambote na Madame Céline Kaba bambote nanga kandenge ezalaka na yemoko Madame Marie-Josée Chala na yeko pesa bambote na bamama nanga chérie wana na moni mama Joséphine na pesi bambote na moni mama Titi na pesi bambote na mama Tina Sambia na pesi bambote na mama Germaine depuis États-Unis na yeko pesa lisusu bambote na mama Eugénie Zamanga bambote na Madame Vicky Mombonzo depuis Sénégal na système kaka moko ya Tokos Makasi.
bandeko na nga kande na bando beta masolo ya Aïda Kapilas yango dans la vie la famille eza na babilo mosusu kande na lubaka eza na ba situation mosusu ba répondre te eza na ba makambo mosusu silence kaka ezala mwa réponse na yo lelo oyo tokomi komona ta basi ebele omona mwa matata na ndako libala posa na ye fo kaka bimisa posa na ye fo kaka mokili pe sentir ye na quartier ba ye bakeno mwasi wana pe alobaka dans la vie mosusu to gagnaka dans le silence na yo esali keno o gagner na yo bitumba olongi na ye bakomi ko benga yo molongi silence mosusu dans la vie moi silence na regardez ka silence babilo mosusu oza toujours na besoin ya koya ko se défendre te bamaka mosusu oza na besoin te keno batu ba sentir yo te bamaka mosusu kaka ovandi na yo ka kimia ogarde na yo ka silence na yo et puis okomona keno batu oyo peut-être balukela yo ba problème batu oyo balukela yo ba makambo bandeko nanga omona bakomi pe ko changer bakomi pe ko betela yo maboko. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution exactement. Jour à le 19 la famille et kozalande somo stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyr.